Télé 24 Live, votre réseau d'information. Dimanche à l'élo, ils ont un politique tête au Tchobung Sandeko Nabiso, artiste Nabiso ya Munene, monsieur Lebu Kabuya, ou Aibina Koti Kabiso Awa na Toronto, Awa na Canada. Yango Tolobaki, Tokolexango Boete parce que Babengi belé, et belé, il fallait. Batoubaye ba pourquoi ba fan nae akufi ndenge nini donc bapel ezaki belé yango le loto préféré journal le loto sala hommage na Lebu Kabuya ba oyo pe bazali na posa ya kopesa ba témoignage na bango bokoki ko benga na numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 sokoza na témoignage moko za ki nango ya malamu za nango ya malamu pona ndeko na biso Lebu Kabuya okoki ko benga na numéro na biso ya Télé 24 ya mwana ezali wana ubengi pona kopesa ko partager témoignage na yo yango nazo pesa maloba sikoyo epa ya Alain Kindeki. Bonsoir. Oui, bonsoir, boss qui sont moi moukié le temps to ajuster son parce que zobi m'a bien pendate nous on ça m'a pas maman a continué dans l'intro 2 secondes comme ça nous on a le temps au pesa à moi venir voilà voilà to ndenge na lobby tozo lobela sur Lebu Kabuya batu nyonso basali ba o basala la musique ba yebi ba o bazaki epa ya ba beta na Kofi Olomide donc ba yebi na époque wana oya betaki ba yebiye donc tozala batu mingi o ba lobby pe ba koyeba na ko témoigner bokoyoka bango ba musicien oyo tozala baona mboka oyo bokomona Pekose azali kuna na Montréal pe ko intervenir ba Christian Mabanga bazali tozaka baona Toronto ba ko intervenir ya moto ngana obeta sete pona likambo itali makambo ya ba commentaire parce que tozeli bino ba image ndenge nini elekaki parce que batu na batu bazopesa version na ndenge na bango mais na kolobaka boy soki likambo eye to mutu akufi il faut ko kendara na source ko tuna famille ke oyoki ka likambo mbala moko banjo sa ba commentaire na yo na ndenge na yo ezaka malamu mingi ko tuna famille biso ndenge to eboye na Télé 24 tozui permission na famille na ye donc to bengaki alors famille et permettre biso toya kuluba pona tina ya liwa ya ndeko Lebu parce que koya ça l'émission
pamba boite sans famille na ye epesa accord donc ba pesi biso accord yango to ye ko betela bino po bato ba bengi ebele en tout cas moi ba pele zaki tellement ebele laksi ke azaki na ba fan na bato oyo babande ko sepela na ye mingi yango pe to sale bino musala kitoko to kolongola ba miomi wana oyo nyoso bato bazo ba akufaki awate akufaki na mboka moko ya musika ezalongo na Canada te to zuba image nyoso to pesa bino bilili botala ndenge nini to zwaki ba image et puis ba rumeur wana nde nazoloba ya oboy botika ba biloko wana so ndeko na biso to muto akufi ezaka discuter te ezaka bato bazaka kimia kozala na mawa ko partager mawa na famille parce que ezali perte ezali tema seki ke bon non eza muto akufi donc ba commentaire ba biloko bele bende nazomona na ba YouTube ba msusu ba sali déjà be mission torobeta ngo awa donc eza malamu te il faut kozaka na mawa koma bato bakomi kozanga mawa elongo na mitema na biso ekomi so mutu akufi ba misu baye na ba critique baye po basala ba view batala bango na ba YouTube non eza bongo te pona koloba nazongisela le maloba biso nyonso nde toza boye mutu nyonso na se na moi tokokufa kaka mutu tu eza ndenge nini eza osali komba priya komba spirituel ya soki combien des heures so une semaine so nzamba lobi ke lelo ezali mokolo na yo eza mokolo na yo donc botika makambu ya koloba biloba na pesi balobe pas Alain Kindeki bonsoir. Voilà, je pense que bazo capter biso siko 565 maman Justine bande ke bele ba landa biso vie Milo Milex bato nyoso baza na Toronto pe banda Canada bato bazaki mobiliser à cause de la biso pona ko osal hommage ya ndeko na biso oya tikaki biso Lebu Kabuya. Donc tout ça le musala ndenge maman a utoloba tout à l'heure awa pona koyeba ko pesa bino moi ba information bo lemisa donc toujours na luka ndeni ni osala pona ko za na contact na na studio parce que apparemment naza na retour awate bo lemisa mamuke le temps tozwa nazwa moi retour awana na studio pour nous yeba ko kota na contact na bino un instant voilà merci bande ko basolanda biso voilà toza lelo pona hommage ya ndeko wapi oyo ba totambolaki to mege ko sola lelo penda toza na livre pena munene ma recherche ono to sali pona ndeko so le bukabuya vidéo zotambola na télé 24 eza parmi mes missions auto sala na ndeko le bukabuya tanga comme na Toronto ba vidéo monsieur eza daté à 7 ans o bozo mona peso le gala sima na biso monsieur eza 4 ans be 5 ans bilo mo ndengwa na mettre travail na kasina ndeko Gervais pona oyeba ko sala musala malamu pona ko présenter bino bandeko po tolanda ensemble voilà nini eza na base ya ndeko ya liwa ya ndeko na biso Lebu Kabuya. Merci d'abord Gervais pour la musala kitoko bozo mona ba image ezo circuler ba photo ezo tambola effectivement ndeko Lebu Kabuya atiki biso atika biso lobby na mwangonga moko lekaki mais suspense ezaki na famille parce que bana basalaki déplacement bozala ebele tobeta nini eza na base ya liwa ya ndeko na biso Lebu Kabuya tobeta ngope tozala pena bandeko bandimi ko témoigner ba artiste ebele tobengaki bamsupe babengaki biso bandima ko témoigner mais apparemment nanu ba zala biso te to associé pe émission oyo na président de la communauté congolaise awa na Toronto pour na koyeba ko pesa biso moi explication moi makambo ezo le selon ba rumeur et ça me belé akufi na maladie boye akufi boye ba précision bo za belé bo partager émission na moni nombre ezo côté ezo mata c'est bon dos à la pona koyeba nde tout ça mais tout ça invité na biso ba beta et belé ba beta temps et belé na ndeko Lebu Kabuya tondimaki plutôt azala sur na plateau wa meka ko témoigner makambe belé ici kaza kuna mais azala mboka ya Montréal o boso mona déjà na bilele donc bo bato bazala bandako bayebi déjà elongo yo
o wana ndeko Gervais a balancé biso a ozana biso l'émission mais oza déjà bato amono déjà ndeko Pécosé animation en direct à Montréal bazolando partout dans le monde soko s'est présenté encore votre ozano ti émission na souk émission pendant ça la témoignage à frère Oyo bobetane musique ensemble soko s'est présenté bandeko bazolando na télé 24 live à partir à Canada malobomboka. Ouais. Donc, présentation, il va quand moi me pousser. Donc, la Pécosé animation, artiste. Donc, on a été dans l'orchestre de l'Ena Bissassa. Oui, ça là que Batouba, Yébanga, Makasi, Nana Mokili, Nana Bandalongo, un peu partout. Il y a les Bosso, il y a Royaume de Faki, il y a les Balais, Piquero de Golden Chacho, il y a Missa Pézali, Retour Fakawiriko, il y a Bakao, Bani. Après, il y a Bosso qui na Big Stars, et pas le général de Fao. Après, on a commencé la carrière dans la solo. Allô? Ok, voilà, merci, voilà Ndeko. Je pense à la première vidéo. J'appelle. Parce que Bandego Belé, monier déjà c'est normal pour Naïbagi, ainsi de Belé, le temps de quoi à se connecter. Tous en après. Président, est-ce que Rolong a permis il y a pareil aux Olandabiso bio Kangi son, il y a pareil aux Olandabiso parce que retour sur le plateau. Voilà. Si vous avez bien passé, vous avez un retour, mais si vous apparemment 5-6-5. Voilà. Tous en président de la communauté congolaise, il y a Toronto. Ndimaki pe koya ko témoigner pas président ko témoigner mais aya ko sala moi lisolo ya nini zana makambo parce que la spéculation ezele et tambole belé na likambo etali liwaya ndeko na biso Lebu Kabuya. Alors to ndima to zana président tozo mo ngonga muke parce que ça pena occupation belé lelo moyen zana biso benda émission obimbezate avant to zonga ndeko Pécosé to zana président ya communauté. Alors ndeko président. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Mamachi. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bazolando partout dans le monde, Lelo, ils allaient journée pénale à Malamouté tout solara, mais à hommage à Ndeko, Nabiso, Lebu Kabuya. Ba spéculation est belé, tamboli, ma belé, tamboli, tout ça, ngana yo, to bengaki, na famille. Bato bazolanda biso partout, banibaye ba d'abord, est-ce que Ndeko, Lebu Kabuya tiki biso? Oui, effectivement, frère Nabiso, Lebu a failli. Donc, situation que nous avons déjà bien, il est ok de gagner à Koufi, donc ils ont confirmé à Koufi. Voilà, voilà, on m'a souvenir d'abord ni nos anango pour Ndeko, parce que ça moko, il y a des membres pe bato yo kambaka na kati ya communauté ya Toronto awa, ba souvenir na nos anango ni na vato kota ni nezana na base ya liwana. Bon, il est vrai que dans le côté de l'immunité, mais ayi mutabagia so na kutana ina ya tuma na kutana ye alo telebal wasuda telebal wasuda e boka pesika sali après ça y donc avec votre ami baché c'est quand tout moment mutuka ya approche na ine no fait pelango donc bien ouvert na bagnot surtout avec vraiment très ouvert quoi so ko moni na musique on mona mo so ka boudé avec un esprit ya musala donc buta vimbi lo ba soda alors abé esprit musala mais dire que so a pousser que bien d'ailleurs ma capteur de beaucoup de Sénat. Vraiment, en tout cas, bon, les amis qui les intérêts de Koufi, bande de ça qui moi j'ai mal à mon mais d'ailleurs on a la garde. Celui la moni à tout le monde au monde ailleurs, à monter le soda après le bocailler, après tout c'est que ça, bande de passer le bon. Vraiment ça fait mal. Voilà, ndeko atiki biso na âge ya 46 ans, son abosente wana to ba vie artistique na to bengse ba artiste belé ba défiler mokomo na ba ndeko mususu ba ba témoigner la bien mais na ba image oyo esale ke ba ndeko surtout zo le capé na sima na biso ala le kagi plus mbale belé to zo bengse na télé 24 bozo mo ba image wana kala alors za na biso ba image ba ndeko mususu pe ba sala ba evre na ensemble to zo ata o sala to contacter belé pe à quartier latin ba ndeme ba témoigner maintenant ba je pense que na émission bako réagir président ni neza la base ya liwa ya ndeko na biso Lebu Kabuya ndeko Lebu Kabuya belini parce que ba spéculation et belezali la bouche autorisée ya ba congolais au bazan na Toronto ezayo avant to kende na muzinda lisolo pesa lisolo ba ndeko wazolanda ndeko abelaki nini
tant malade des années à Koufi quand et puis à Koufi nanini Malobamboka. Ok, bon, les frères sont là déjà. Aspect qu'il a fait là qui déjà non, Azana Sida, Matbato le Bélambo, Azana Sida. National Koutra Penaye, Azosina di Kambouana, président, Bazoba Sida, Joto, Voma, Joto, Joto contre la Sida, Joto. Tout bana nous kokanisa te toza na Canada. Sida na Canada est pour malchute de toza na Afrique quoi. Sida na Canada, les maladies bon par moi côté tango baba Sida ti batambo na Canada donc madame bonne santé va côté na Sida. Donc et là on a déjà tout dans mon passé de gamoté. Ndé qu'on a vu ça bela qui débat de bela ka. Donc il a été toi nobeta ma maladie qui avait maladie tel non. Mais na ka bolongwa da hypothèse qui ya Sida ba longo lamo. Ça ni Sida te abela qui avec le compte hôpital la zone yofa ba soin na ebi quoi donc inde on dit que maladie wana il faut déranger tout jusqu'à ce que vous venez la joie quoi. Donc c'est ça. Mais il a Sida te. Les gens qui maladie pour qui matamolai donc ba soin de zonga dit bon ma voltant ça me fait la kufa quoi. Mais dit que hypothèse ba to ba na Sida na ba longo lamo quoi. Wana to bosana na Canada Sida ya filière la Congo qui est bon maga non ba Sida ti batambo na Canada ba dans bonne santé. Babela qui se belé donc batambo vraiment bien. Donc, faire s'appelle de Babela à Koufi. C'est ça. Voilà, merci président. Moi, mon message, parce que tout le monde est toujours le temps de expliquer, ton côté peut à contact dans la famille, bah, c'est son message. Tout peut ça. Voilà, président de la communauté congolaise à Toronto, Edika, Jean-Paul Edika, voilà, ça, Moussala qui tourne la carte en beaucoup, voilà, ça, là, bah, Congolais va se retrouver dans la situation où ils sont allés. Bandeko, bah, on a besoin d'aller sungi, bah, on a besoin d'aller sale ici, parce que ils ont obligé de. Bandeko, bah, mais ça, puis à Pembe, à Sepeli Sabango, il faut pas ça la nini, il faut pas contacter Nani, Malobamboka. Bon, mon situation dans la musique, on est en fait dans l'hôpital. Il va dans l'hôpital, mais tout le monde est dans l'hôpital, pour la communauté qui vont quitter dans l'hôpital. Les deux babotons, sont hospitalisés. Donc, il y a des dans la communauté qui vont dans malade, dans la montée pour ça, vie privée, que mon état faiblesse, pas qu'on nous la montée. Mais dans l'hôpital, il va dans l'hôpital, Nati a beaucoup fatigué. Donc, bilo ko to ko lande nango na ba situation les covid déjà dégradante to oyeba mais ce quoi kufi ko metabo o me li ke ndé ko biso maladie azali ko ko tungise et comment que moyen aba ko futi pour décharger assurance ya été assurance ezali kolo donc à tout moment que ko senga assurance ezali kolo abani ko bela leloti donc assurance ezali kolo moyen ko futa été pour avec ça la santé maladie ko tungise mo quelqu'un qui voulait travailler, quelqu'un qui voulait bouger avec ma projet belé. Mais dit que, malgré les permettre de foutre qui a sa maman belé. Ce qu'on doit Koufi, ils ont mis les choses devant fait accompli. Donc on doit rester dans la famille parce que l'assurance c'est daté. Ce que mon enfant dit, mon bimi pour l'année. Et bimi pour l'an, tout ce qu'on doit organiser, de façon que, les pays à par exemple samedi. Ce que tout dit qui a un risque qui est en charge du gouvernement. Ce qui est en charge du gouvernement, le gouvernement qui a samedi, il faut risquer que vous pouvez fêter mercredi, jeudi, bientôt il va y avoir des gens qui vont laisser des bébés. Voilà pourquoi tout est au fond de Biwana. So on y va, comme il y a des Maurice Piana. Tout cela na Moïse Piana na famille et qui tout ce compromis na idée wana écoutez n'a pas Moïse Piana a proposé des idées wana tout le monde qui va bien parce qu'il y a une option encore tout cela qui fait tout bien non toute option plan A ils ont ni plan B fait donc la minute oyo ça doit tenir vraiment ça doit tenir et la monnaie na les réseaux sociaux ndé ninga ni pas de belé vraiment monica marque pas de belé atika va souvenir pas de belé muta ba banaka mutu ya bakonfia ebana muta bata ebana ndekwa kufi amone ga muta bato parce que na amone ba photo na ba tebele badolela donc les dollars ça qui est vraiment quelque part atiki ba souvenir ba tebele il est vrai que à passer temps en Canada à passer peut-être ebele en Europe à passer peut-être ebele na qui donc raison surtout wana so mon go fandimi wana pour fumula yango on a besoin de monter aux éléments de façon que tout organiser fédéral ni na ningi ya bien qui ne mamona Europe mamona bamuso babele pengai ba dikanga non ndeko président est-ce que ndeko ki na Congo te faut pas na Congo non likambo ya wele meki la Congo biso to ko décider monter les familles to moni famille ti awa c'est de deux parce que na batakine ba moni ki bon ba kunango awa
parce que makambo so dans la limité comme communauté ko so ko lo bila moti makambo ya décès na ye lokola na famille awa atana ba sœur na awa atana frère na awa atana ba ndeko na Congo donc c'est pas décider virer et ça ma awa biso loko to sala ye kaka to assister loko na signali que bandeko nyonso to oyo vraiment bali ko suko ko assister dans moment oyo vraiment appeler ça ba don et ça la bien donc vraiment ça la bien il fallait que on peut ça $10,000 non mais ça aux anango peu importe $20 on a peut ça 10 pesa oyo zanango to obligé to pesa belo quoi non oyo mon ko zanango après le peuple to pesa pe que donc niveau mada souci na ngi limité to ko sa montana pona to ko ndema son honneur au cas contraire l'état sont en charge. Merci président. Moi message monsieur Zobakzali. Non, pour le moment, il y a été vos programme, voilà, justement, il y a tout un programme et vous allez dire il y a aucune famille, il a interdit. Il a interdit, il y a aucune famille pour des raisons privées. Famille ou recevoir. Dans le fait bien avant, pour la famille n'est pas bêtée. Ceux qui ont atteint aux alliés pire, bango, ou soit là, bango bien, on a aucun dépôt de bango, pas au yamba moutouté. Dans le fait bien avant, pour des raisons privées. Famille et vous y toi les explications pour ça d'une plateforme famille vous y pour bien na téléphone pour soigner bango pour des raisons privées s'il vous plaît nous respectez paix n'ingé le bami pour bien na téléphone mutu akinde kunati je crois que pour le très bien insister que le courant est très important na soigner la famille interdit et aucune kuna pour des raisons privées tout bien na téléphone mais en fait na frère naé pour bien na frère naé mais pour se déplacer pour le moment non mais faut se faire naïe pour pas au bas de la faire naïe pour bien faire naïe hier après ça bien aussi beaucoup tana sur la maison beaucoup tana ser naïe même mais dire que famille pour nos kinde et c'est que famille elle est grande ser naïe et c'est dans la gare na Oshawa et ça interdit pour des raisons privées j'insiste très bien interdit. Merci président, je pense que le message et l'équipe ils ont capté 5-5 en tout cas tout ce qui est dimanche malam. Surtout ça a besoin de yo to zonga la yo pour toujours la précision sous. Merci. Voilà. Ndeko peko c'est le temps où se connecter, aux en ligne té, aux invité na biso, yebisa bato bazo benga yo batika yo na no passe aux invité na ligne awa mais tout le temps aux la déconnecter. Et là, on a monté pour tout le monde. Biso to soleil na famille de la lobby, to repé ça peut compte rendu to soleil na famille parce que na sabino télé 24 ce qui information les allés, to koya pour na repé sabino information les anines. Parce que to moni na ba réseaux sociaux, ba pasteur mususu ba sali ba vidéo déjà, ba interpréter na nengo ba interpréter, mais télé 24 to kitaki sur place. Tina hôpital oyo ndeko yo a tikaki biso wazaki hospitalisé ou ya tikaki biso ndeko azaki malade na landi chaîne na biso ya munene ya RTNC ya Congo balobi ndeko atiki biso na maladie ya azaki na cancer. Oui, c'est vrai parce que biso pe to kotaki na contact na famille to solo na balobi ndeko azaki na cancer ya gorge. Président boy ko préciser ngo parce que ça ba limite na ye a préféré solo mais ngai moko personnellement na benga na numéro na solo la ki na mutu moko ya famille na tunier ou eza télévision message ndoko pesa na bandeko ba Holanda biso pona liwa passe spéculation ezaki d'abord difficile pona kozwa information le temps de zoa ba réaction tout moni ndeko mo azo benga déjà pona pesa réaction mais na 640 phrases ndeko garder le compte de la 600 avant to kota pe ko ndeko tika na ligne parce yom tous invité d'honneur awa ozana honneur ya ko présenter ndeko no artiste bato bazo mona te biso zo mona ana plateau ndeko zo bima zo kota yebisa na bandeko batika ona no librement ozana biso tina suka nini na zakolo ba to so na famille le temps to zo na réaction ya ndeko za na ligne to continue to pesa bino ba compte rendu au to so na famille na démarche biso to salaki pona kolongola bandeko balobaki eza na passer moi na Belgique a sali vidéo moko entabi ngamo pe na se play na ngote a interpréter biloko azo maîtriser te yango e pour ça biso to kita sur place sur le terrain to eba hôpital ni ndeko akufaki place ni no bache par rapport ya ba rumeur ezali. Merci maman d'abord d'avance parce que Moussa Osali kitoko maman kita sur place à la qui hôpital contrairement il y a bateau ba rumeur zo les cas les hôpital à Muké les hôpital ya et on va voir qui est c'est faux.
d'abord toi au Canada, je pense pas que l'hôpital wana et que par rapport à critères aux ezalaka. Peut que ça va la personne maloba, ndeko Milex azana na ligne. Allô? Allô? Tozo la na ndeko ba lando partout. Allô? Tozo la na 565 bandeko bazo lando partout. C'est présenté dans Nundeko, c'est présenté par Dazolanda. On a présenté ma condoléance dans la famille pour frère Naïe, à la petit Nana Didier, et puis les voix petit Nana Didier. Et là, on est dans le regretté, il va dans Maïba Congo, le boutique à Boka, tout à Boka, à Koufa Dinani, à Koufa Dinani. Même si il y a une Koufa Dinani à Niamati, tout à Boka, tout à problème, c'est pas gentil. On a Koufi, et là, t'en as évoqué, accueilli à Madakinia. C'est un artiste qui est avec nous. Tu peux aider les Apoka Oyo. C'est un grand artiste. C'est un artiste qui a aidé c'est un grand artiste. On a dit que alors qu'on a dit qu'on a regretté à trop, famille naïe, Didier, on a toujours naïe, petit naïe, on a dit qu'on a dit qu'on a naïe, on a dit qu'on a eu mon courage, et j'ai dit encore courage à toute la famille. Il y a les goûts, on a Didier, on a moi aussi naïe, c'est qu'il a les goûts. En tout cas, on merci à tous, on passe le message que non, vous dites à tout le temps pourquoi toujours, à Congolais, toujours. À Koufa Kinani, à Bila Kinani, État Libinouti, à Milito, ce peuple de Manamaï, tout le gars, tout la piste pour lui, envers Manamaï, la mission. Merci. Merci. Wanezalaki, Milo Milex. Moi, la paix à Kenda Sango, Bayebi. À Salapé Combo, Mounene, na communauté, na biso, awa Canada, et puis partout. Toujours le Pécosé. Je pense que Bandeko, Batiki librement. Ndeko Pécosé, le temps de continuer. Ndeko Koufek Nani, ni topé sa contre la famille, autour de la président, autour de la Ndeko Nabiso, Milo Milex, OEP, Oyo Salapé, ba dédicace Belé, na Banzembo, Sala. Message ni nous compléter d'abord, ni na Bandeko, ba Hollanda, au président Lobina, au Ndeko Milex à Lobby. Bon, message on a pour compléter les numéro 1, ils en ont GoFundMe pour la cotisation de l'Andekonabiso dignement la grandeur naïe, la valeur naïe en institut. Donc, premièrement, ils en ont mis en haut. Deuxièmement, ils ont pour la rumeur congolais naïe vite. Naïe congolais de Outawa. On a mon analyse qui m'a ya Mobutu kaka alibé mitani oso ezalaki construit depuis indépendance titango ya kendaki congolais ezangaki repère ezalaki na congolais azangi na modèle moko à suivre modèle moko ya élite moko donc oyo akopesa guide oyo bonne conduite moko ya peuple soki ntango batali peuple bamoni venake situer peuple déjà dans ma valeur Mobutu. Mais depuis le départ à Mobutu, constatation dans les actes, peuple congolais Kouloumana. Donc, comment maintenant donc Tsangoula, encore Internet, donc comment donc il y a manipuler, à mon privé, et puis à divulguer en mode comme le monde entier. Donc, on a aussi un téléphone, il y a mon assanisé beaucoup de caméra. Donc, la caméra est dans la chambre, dans la toilette, partout. Donc, quand vous filmez en haut, nous allons manipuler en haut dans l'endroit où ils allent. Mais, vous allez passer dans l'endroit où ils allent, mais, quand vous partagez, vous voilà, mais il y en a des bouts, vous avez d'abord, à contact la ville. Les bouts, c'est un frère. Donc, on est devenu artistique et puis à ta frère. À ta frère. Il y a un souci selon le tabac, il y a un autre congolais à débat. Donc, on a une musique, on a une pénalité, on vérifie dans l'idée, on est bien dans l'idée, on a une pénalité, mais non, on n'a pas produit mon monnaie à la rater. Fiche médicale, il y a Moutou à Zalabanango, Italie, il y a un colonzoto, et puis médecin. Et puis, famille, ils ont raté un privé, un petit peu de musique à Gaga, comme on a détaillé, parce que comme les Agatos, on a coupé une amie. Comme on a détaillé, on a coupé une amie. Non. Bref, les Agatos, on a fait à Koufika.
Alors, pendant qu'on a question dans le lobby qui est les bouts de Yébana Guinée, mais d'abord, on a le lobby de Zalagina Guinée, les bouts, c'est un collègue d'abord, et puis deuxième, on a à sa frère, parce que tu vas voir, on a bien. Et en tout cas, les bébés, qui capricieux. Maintenant, on a pour la pédagogie. Donc, on a eu une idée qu'on va en avoir. Donc, on a dit là où on a maîtrisé. On a capricieux, on a maîtrisé. Donc, on a eu des qu'on va en avoir. Voilà, je pense que tous a besoin de yo pour makambebele bo sali pena lebu et belé avant ton ndimba pena lelo to bagi pe koso mato kita tous a noti na suge mission tous a ndeko na line o pe aza moko asala pe comme na mamona mais na domaine ya musique te na politique mazaki tout le temps na nini en tout cas ndeko excusez biso vidéo basala ki na boziana et tu as continué tous a ba image et belé o fallait to tia ce qui gère face du temps je pense à au balancer les bisongo ndeko za na line allô. Allô, papa, Alain, allô, maman Booster. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, tous les Landayo, Bandeko Bandando partout. Témoignage Nini, Oyo Pesa, Yandeko, les Boukabouya, parce que vous avez une vidéo Salaki, Togocha, on a souka, et monsieur avant, tout ça témoignage de maladie, il y a spéculation de Guabela Nini, parce que tout ça dans la vidéo, autre que sur place. Oyo Namindeko, Olivier Bolia, Oya Ida Biso, normalement fait tout qui est na terrain, mais place ya Zalaki, Aida Biso pour comme en résidence, il y a Ndeko Lebu Kabouya par rapport au sous barimel, au babé à souffrir, alors là la bienté, Ndeko Kinda qui a servi image place à là, et puis place au basa par répétition, en jeu de Biso en gros, Togoche la bino en gros, Bomona, à peu près dans sous émission, mais tout ça dans Ndeko, Nabiso. Pécossé animation, mais toujours là, Olivier Bolia, témoignage Yandeko, Lebu Kabouya, Bandeko Azolanda. En tout cas, merci à toi d'avoir pensé que Ngapé n'a participé à l'émission Oyo, bien que les émissions, il y a plus artistes, Nemuta Koufi, et n'a profité avant la bande pour saluer Arafat Pécossé animation. Prenez dans le baki, peut-être la vidéo, beaucoup de que na Toronto à Tozalaki na Lebu Kabouya na Christian Mabanga vient na psychologie bus à Kuma plus musique chrétienne donc na Montréal on a tout la plus na Pécossé animation donc zomo na kaka mikolezo les katozo perdre ba figure emblématique il y a Canada. Alors, et le témoignage n'a pas ça plus sur les bouts et aux alana deux volets. Sur le plan que Kouya na bango awa, Bamabanga, Banani, et contribuer à un rayonnement. Il y a ville à Toronto. Moni, bango comme ça, ils allaient vous fandi, Nathalie Koutou, Petit Nabiso. Alors, moi, qui est oui, je n'avais pas confié. On est porte-parole là. Merveille. À l'objet que les Boukabouya a confié à Montréal. Pourquoi? Parce que souvent, quand on parle du Canada, les gens voient Montréal. Mais les Bou, Alain Kindeki, Christian Mabanga, Maman Booster, Batumio Solo va contribuer à un rayonnement et à ville et à Toronto. C'est très important. Parce que ville est cause à la. Et ça n'a pas besoin. Vous avez la carte Mikili, mais va au compter binoté. Tu vas dire à Toronto, Bamboga Naga Bakayou. Ah, il fait dans la Toronto, Bamboga Bade Kayou. Bamboga Naga Bakena, Misala, Pamba. Alors, présence, il y a les Boukabouya Awa et contribuer à qui est. Moi, divertissement et quota qui. Moi, ma malade, moi, prestation na ba feti banini comment ça là que ville et comme besoin moi ko bouillonner moi ndam. Alors c'est dans ce sens là que nous, quand on pense à les Boukabouya, c'est il a apporté une pierre au rayonnement de la ville. Nous faisons à Toronto les Boukabouya donc des choses comme ça que pour essayer qu'il y a mon année yo mon lobby na intro na yo qui mon nene na etam susu tous on a honnêtement mon pied neti de côté côté ou sakana mais en réalité baza ba grande figure emblématique
ya Congo et puis na kati ya mboka oyo ezalaka nde bango nde badimisaka image ya Canada. Donc na sens wana bravo Lebou Kabouya, tu as fait ton travail. Grâce à toi mboko elamoki Torah tezaki malili kolala kolala oyete apporter pierre au lamosi. Deuxième volet nde na koloba sur le plan privé. Depuis tokuta naye alinga toujours naza na makambo na ye. Au point que jour mosusu tokuta ane quand il me parle c'est presque comme s'il est fâché. Mais donc il voulait absolument comprendre que oui, en anglais alter ego. Donc beaucoup de là tout le monde comprendre comprendre facilement. Je pense qu'il avait senti ça et puis à son temps il était que dans un amour il y a art, dans milieu musical Mwandambu. Donc à son temps que Mouto a voulu pousser art musical. Donc côté on a fait ça là que tous les na relation chaque fois il y avait des choses comme ça ngai na bana ko sala toujours quoi prier na pour appuyer rappeler master na été conseil na pour y avoir liste nyoso ba ibraton boyebi. Donc vraiment surtout ba talent et puis mai bon baladi. Mais na privé le quoi ça là cadeau à munene ils ont un anniversaire où il y a un orchestre un petit et puis à un moment donné a dit mais bon il y a un dit qu'il y a il y a elle a dit ah d'ailleurs on a petit limaï zembo où il y a petit frère à Jésus petit frère à Jésus allez tout y est mon abango wanini c'était vraiment kitoko. Merci. Et voilà. Merci. Merci. Tozongela yo le temps tozo aba témoignage pe ndeko musu tozongela pe ndeko nabiso peko ça dans la ligne nabiso bozala to continuer to zona mo ba témoignage pour te expliquer bino ni les na cause ya liwa ya ndeko to solo na famille et puis to sande to bito sa descente bandeko ya bandako ya zalaki pona komeka ko laksa c'est le bateau nde bazolo ba voilà neti ndeko alobi na Kinshasa akufa na Montréal c'est faux akufa na Toronto mais entre temps to na ligne a wana ndeko Christian Mabanga. Christian Mabanga aza moko oyo aza lokola lipasa ya Lebou Kabouya. So omoni Lebou Kabouya, omoni Christian Mabanga ba beti pe moi ebele to balancer bino pe photo oyo ba utu kozala récemment ndenge bato balobi ki ki ndeko Lebou abela kala kota ndaku c'est faux tala awa ji d'état uteko ya kala tazala na biso wa ba le temps ba vidéo mususu ya asalaki pe ba vidéo na ndeko na biso ya basketter nani Ibaka Serge Ibaka ba accompagner ki ye ba betekma ba musique ebele voilà toujours dans témoignage aux mona na katikati eza ndeko Christian Mabanga et puis JDT Mulopo ana passage na suka oya lekaki avant Covid donc au monde santé azalaki nango Lebou Kabouya yango wana ba rimena bato ba pasteur ba salaki vidéo ke abela kala bakata elolemo mambele voilà oyo eza ba concert ya suka bato ba eza na numéro ya JDT ba ko benye ba confirmer ba Serge Ibaka ba image mususu ekoleka to confirmer na bino allo ndeko Christian Mabanga allo ndeko bato bazona ndo partout témoignage ya lipasa na yo na lobaka parce ba accompagner ne ba misie bele ba bozi ba te bele ba grand-père ba te bele ba leki message ni bato ba OK moi témoignage ni bien oyo tika o garder pour na ndeko na biso Lebou Kabouya. Non, en tout cas merci trop vraiment la surprise au salinga et puis na ndeko tudinga i kambo oyo ya master malgré na na passe ni na motema kuya ikaka lobi awa mais na kusala effort vraiment na ndika expliquer moi en bref ndeko tudinga kiso ya mon ami il passe na Lebou vraiment en fait pour être bref vraiment histoire ya ngana ye biso to ebana kinayi na Gombe na ebana na Gombe na quartier ya Bonatra ya la kina balo kende chéri mo betanto za bana ni ko beta ko pesa miki wana banini na Bonatra bana obeta moi ba
instruction banini na kokuna ndi tuyibana kana ya partir wana après à un moment donné à m'attaquer à comme kobeta na flash kuzi par côté à ozone pour ngana bano bana nete contact para ndio sur la siboto sala kwa na pour contact na ye en tant que masse parce que kutana po na otana na tine de la bombe là où mingi pe bona na bombe kuna na quartier ya onata et pas bakile ba basamo tu bana ni près de contact pour moment na ye que na ibana na wana. Et puis bon, il fait que toujours qu'on a tous à ma ça n'a pas surtout capé ah ma ça côté la quartier là dedans ah il serait un plaisir et puis on a que d'ailleurs côté na musu na kena ba winge bali je vous côté na sur Paris vous allez y ensemble donc vous ça va déroger bien après bon on a les pour on a la Canada ah ouais tout nous avons pas sali tout que amitié na pour moi il y a pour moi na naie je vous côté na sur la Canada ah ouais voilà, et on a un projet belé, c'était une personne qui n'a comment je peux dire, et réussir, et puis elle n'a pas été confortable, peut-être ceux qui vous a directeur, ceux qui vous a gardé corps, tamura n'a gardé corps, ceux qui vous a tamura peut-être dans le zéla, n'a eu la carte de sa patrie, asa mutu moko peza positif et pour encourager la chose que non on n'a pas beaucoup ni to bomi kutana nzambe ni ngasali surtout kutani awa jesali kutoka liboso kwa voilà dernière fois yokutani dernière fois ala ipeza mutu alinga ba positivité alinga ba échec dernière fois yokutani ne quand en tout cas na beaucoup satisfait vraiment tozalaki na francophonie il y a une passé concert moko ya francophonie année passée en live comme ba covid des ala qui moi to beta dans la vie à la idée des dernières fois tu as naé beta ina petit na fiche moko au taïke baki à la mingité sage ayemba rappel il y a autre qui pour chapitre de choix à part ça nous allons qui dernièrement la concert ici à Caribou il y a pas la Toronto car c'est une online il y a ce qu'on est tout dans les canaux pour ça fait 6 mois pas 6 mois 7 mois passé à partir de Wanande na période qui contact pour y moi c'est là parce que na sobela dans la sobo d'abord il y a la fond sur la personne ngai il a un message la tête de message je vais la mettre la pour répondre. Voilà, message batu ba Hollande nazo comprendre émotion zalango mingi ya kolobeza mais émotion zalano bato bazo landa yo o bazo spéculer na maladie mususu bazo bamba o bazo loba makambe belé na kombo ya ndeko lebuka boya bandeko moi respect parce que tant otuti ya muto zalaka na batu tant batika biso zaka to ata mabenyo so sala esenga moi respect zala ndeko mabanga message ni yo pesa na bato bazo landa bazo spéculer de malamte. Oui, bien là, on a un peu Alain. Et ça, Bissonan, à Congolais, n'est tout ça, on a tout à la tout lingana, un nez, on va se sécurité. Donc, on a dit que je m'ai dit, mon île est bonne, on a ce qu'on comprend de l'EBNT. Au cas où ça me compliqué. On prend des peines à Makamo à limiter. Mais ce qui est déjà, on l'a nié bien. On va aller dans les pays, on va aller à Kamalé à Bouté, à les bonheurs à Bouté. Bon, puis surtout, les avis, maladie à la langue. Comprendre. Excusez-moi. Bon, maladie à la langue. Après là, qui a banagi coupé la ligue, ça va bien là qui. Et là, on va faire l'opération, oui, c'est vrai. La opération à force, il fallait qu'il va changer moi le lémo oui ça va qui est maladie mais on a moins expliqué la marque vraiment ils ont fait maladie quoi maladie à zone là qui bien santé là il commence à monter bien tout comme beta nous répéter la question à parler là ni projet tout ça là il n'a est-ce qu'on va pas le là que non ce qui dit que là pour qui ça le belé te wana tout cas tout l'humanité tout le monde pour penser à basango na ndenge ya mabe ala yana santé malama mataka wa utaki hôpital wana
azongelaki santé malamu atikaki bashimbo kabelaka so shimbo kite po kibatikaki na ye akomi mpe komipesa tro na nzambe ozo comprendre chaque tokutani azosolola makambo nzambe banini mais nalaki surprise sikoyo comme na bana kozwa suite dernière poki tokutana ile ndenge na lobi yalaki na allait passer na francophonie concert tobetaki wana online ona apa esila bizala difficile po ayamba bati alors ezalaki difficile ata natikeli message tabada kozwa mpe ta baréponse te nde koyebisa ngai pa bato bato moko bateyi ngai esiko basike masa akoti koma na ndimaki mpe te abi mais non akota koma ndenge nini soki akoti koma nga kame bapina wa message me nazalaki na doute masa mosusu ya otawa abeyi ngai lisusu ayebisika likambo wana e place amonaki yango moi sérieux mais bazorépondre ngai te ere nazobenga toutefois et surprendre ngai mpenza keno akoyaki lisusu tant totikali na ye azalaki na santé ya calme makambo to azalaki bia bata kozongela mpenza makambo tu en forme etango arechitaki deuxième fois wana nde etkele koza suivi na ye te juste à ce kine kozwa message na ye avant-hier awa na étranger abengi lisusu kapaki te kalogi toyebaka ye alaka moto exporta mpenza batise mingi tro yautaikalukala pena pe minga boye abenga episina tosuisa mona tisango nini nduku mutu na yo totika biso merci ndeko Christian Mabanga. Merci beaucoup d'intervention, on a comprendre après makambo to lokato bande na osala mais famille en tout cas ils ont permettre na noter ba que nous kutana ou azana besoin ya ko compatir na famille numéro de téléphone ezali ya communauté puis numéro ba check ezali ou azana besoin na sur place peut to tinda pour ameka ko benga a solo na famille. Merci Christian Mabanga. Na ngina katalo abona katalo place ko akedaki atalaki mo pas de sœur na ye ba banda ba awa azalaki mpe na mwa malade azali na covid azala quarantaine alobi akopesa message moko a partir ya le 20 avant le 20 awa donc 4 jours awa kala mingi te awa akopesa message mpona moye bakutana eza te baza na quarantaine aza na covid banini d'ici le 20 oyo bamessage ekolekaleka na bafacebook bawhatsapp banini suivi ekozala mpe merci Christian Mabanga, merci beaucoup. Voilà, Christian Mabanga, l'État, l'artiste Moussous Babenga, parce que liste des Amoulaye, tous en a pécosé animation en ligne, avant pécosé tous en sur Maloba, n'a pas sa moi précision mamouké, n'a pas spéculation totalement, et tambola plutôt, n'a pas tout coup sur la famille. Lobby tous 8 téléphones, tu bengi famille, parce que n'est pas sabino télé 24, il faut information à source. Tous 8, moko et la famille, pour la autant à comboter. Ayambaki biso bien to solo na ye a expliquer to tout nier mais pour mes nini ngai pe naza na témoignage na ye ya émission nsuka to sala ki na yambaki mama pasteur alekaki awa to solo na après émission wana na bengaki ndeko na biso Lebuka Buya to solo na ye absinga len nazo mono zo insister mais moi na so na téléphone ya te na problème na gorge wana message ndeko apesa inga na problème na gorge soki na comme moi bien na rozongela yo émission wana bato bayebi balandaki mama pasteur alekaki awa poto solola ba phénomène nyonso ezolekalaka ta Toronto a répondre nga en tout cas tant na yo kata téléphone fa na rappeler pona notala ye pas ay moto tozaki na ye aza na centre ville tozana ye pena pemene pona omona ye ko solola mais na ye na présence d'esprit na ye vous rappeler azoki nga souté donc ezaki problème ala inango mais tant to solo na famille ndenge ezotambola sida ne ezotambola mambebele famille yebisi biso boye papa message beaucoup pesa o pas na ko calmer batou et puis ça message vrai eza le côté pour biso pour tout ça qui descente na tout ça qui descente nego garder le coup au lingo intervenir garder écoute nego longal premier la télévision zone na biso nego sim garder écoute comme ça to pesa pekose yo zana biso zana minute belé to so anayo to pesa namba to libanda le temps pekose zana biso na ligne en forme malgré baza éprouver famille musicale na bango ya Canada awa ndeko garder écoute na si ça message autre sur na famille ndeko azaki hospitalisé ndenge Christian Mabanga expliqué effectivement asaki rechite ndenge passer alobi ba kataki lolemo basalaki yeboye bakiko bwaka yeboye non malade azaki na ona gorge sengaki fallait ba sala opération oui
basalaki opération ndeko azongaki bien mpe kosala kotémoigne biso juge d'état ayebi bato bele babete musique bayebi ke ndeko azongaki bien après ça ndeko kosala rechute nde bozoyoka wana asalaki rechute mpona problème na ye ya gorge ofo ezalaki kokende bake basali opération ya gorge après 3 jours ndeko azalaki na coma esimbaki te nde bozoyoka bana bavoyageaki bayaki effectivement ndeko lebu aza na bana mais bano bazaki sur place bayaki eza bano bakuteki Paris baza mibale ti tozoloba boye baza sur place awa mpona bayaki batala situation papa na bango aza nango parce ndenge spéculation emambo ebele etambolaki bayaki bamoni papa azali malade eye kosenga papa soki amonaki bana soki mpe amonaki te ndenge tomoye tojuge mutu na wakati ya koma ezalaki te après 3 jours ndeko aye kotika biso opération esimbaki te après coma 3 jours après aye kotika biso donc oyo ezoloka président ya communauté ya esi bino ndeko Milex asa expliqué bino soki ezalaki mpo kaka na sida nde bato baotambusa sango je pense pas ke ndeko lebu alingaki kokufa mpo bato oyo biso loyebi sida mpe ya malade ya soni te oyo baza na sida baza ti lelo en vie voilà bamalade kutu eye après eza kutu mortel koleka sida donc oyo batambusaki sango wana ndeko bonini eza lokuta tomoni bandeko bele bakomi eske azalaki na ndako o eske azalaki na nini voilà raison esalaki ke biso tokende sur place na hôpital oyo ndeko azalaki po pasteur moko ya Belgique na botanga kombo alobi mambo eza pena malamu te tokendaki sur place avant la fin émission tokatame tozwa mwa bandeko mwa temps tozala mwa temps ndeko régie mpe ezopesa biso mwa temps ebele mpo tosalaki temps lelo mpena mpona Lebu Kabuya baimage ezali mama Booster mama Julie akitaki sur place na ndeko mosusu tolobi bole akitaki mpe na ndako Lebu aza kovanda dernière adresse ya Lebu contrairement na nde bozo baza kosouffrir azalaki boye ba image wana bokotala yango na biso mais entre temps ndeko aza na ligne kuna allo oui allo se présenter ndeko baolanda ngai c'est Eric Mouya merci beaucoup Eric Mouya bandeko bazolanda te musicien dans Montréal témoignage na yo ndeko Kotakoli pour le moment. Oh, na toyebi eze parmi l'orchestre. Ingi mes condoléances na frère Naïd surtout Patrick Katimana qui joue. Et Lengue et puis à toute la famille et ses enfants. Vraiment le témoignage est ébélé. Donc na évité ceux qui n'ont pas ni j'ai vraiment très mal na koyeba parce que j'ai été aussi malade, il m'a même appelé. Na ko réconforter mais après ça na pour apprendre suite il y a pas maladie, donc on a eu à faire plusieurs concerts ici à Montréal, à Toronto, donc c'était vraiment un beau gars plaisant et puis à Tigaliko c'est Pelitabiso, Makas, Banda, na Yebaye, na jeunesse, na quartier latin, na Eko travailler na Canada, donc Nazan va souvenir il y a Malam pour naïe, on s'est rendu à Pemisamoli, mon na Timia et courage surtout, na famille naïe. Biologique et puis dans la famille artistique pour l'Union sur le monde. Vraiment, Nzambe à Tchaloboko, Makamunion, surtout, il y a la funéraille et les cabines. Merci beaucoup, Ndeko Patrick. Eric Mouya, Limbisa Ndeko, oh là là. Pour nous, on a Ndeko Patrick comme Etigali Limbisa. Eric Ndeko, Télé 24, ce qui programme les alliés, on a d'abord un contact, na Olobi bien à Patrick, mais je pense que ce qui peut programme les alliés, Télé 24, et communiquer, na Binokuna, Batpoza à Montréal. Merci encore. Merci. Pekose animation. Kolo Mabele, Ekotika la Mabele, Tuzana Matanga. Olandi, ba témoignage ya bandeko na biso partout. Merci Ndeko Gervais. Kozong sa soupe kose, malgré zo bimado kota artiste là toujours occupé. Même dans studio. Bandeko bazolo ba message no ba ça parce que yo to banozongi la yo, o pesa toujours message ya likolo parmi ba o bandeko balobi et puis bakisa o yo zanango parce que yo bando bakisa so ka ba témoignage ebele ya Lebu maloba mboka yo. Déjà, numéro 1, un artiste ne meurt jamais. Et le bienfait, donc, tout le monde est il faut qu'on approche mon tout pour juger mon apparence. Et vous, à la limite, vous revient. Il y a mon on a toujours exprimer,
Pour il y a Mamaloba sur positif, où ils ont le président Jean-Paul Kaï, président de la communauté congolaise à Toronto, l'entrée en abysso Milo Milex, et puis dans la ligue Olivier Goulia, il y a bien la dynastie, et puis nous avons pour Patrick Arona Small Business, et puis moi là. Donc, témoigner les affaires rien. Les affaires pour nous pas confier. Les affaires pour nous pas confier parce que Kouti n'est pas congolais à la caca. Nous sommes confiés, il va pas dire qu'on délire, il va dire. Mais les boutés sont vivants. Alors, il y a des gens trop aux alentours battus, mais nous sommes approchés où il n'y a pas du tout. Donc, regardez, écoute. Spéculation. Donc, maladie, c'est bon, maladie tout. Maladie tout. Je veux vous donner la bâtisse, tout le monde qui va voir pour y aller. Voilà. Peko c'est toza yo toza na yo encore pesa biso susu tozwa ndeko oyo pe aza moko azalaki azape moko alanga nzembo akenda sango awa na mboko na kombo ya Deble Kinanga. Ndeko Deble Kinanga mokili bazolanda yo toza na famille musicale na bino oyo bozaki kozala na tout le temps na ba concert bani ba image ebele ba awa na kati ya Canada lelo atiki biso témoignage nini ndeko Deble Kinanga o bayebi na Big Star babeta pe na Pekose et sika moko basala pe ba voyage ensemble mais tout se pelaki pe lelo azala na biso asala témoignage ya Deble Kinanga Pekose ndeko Deble Kinanga malbamboka yo. C'est un vieux ami qui va nous la musique en Europe, on va chez les rois. Na 88, on va dans la musique en Europe, on va pas dire de wana. Et puis ça là que il y a qui na nini capture la thème na tukali wana na la musique en Europe. Après tout moment de dans la sous. Na poto na tombe sur album avec 12. Ouais, tout kutana na studio na bango. On s'est retrouvé dans la donc c'est ça. Après, on a pire ami à Canada. Donc, on a fait un ami très proche à Canada. En tout cas, on était dans le pas les bouts. Au pouvoir, très proche. En découvrant dans Dabiso, témoignage nous en ango, tu équipe spéculation. Puis il y a ma baby mi pour la maladie. Il y a un message nini au groupe ça et puis message aux familles naban au yatiki. Bako soit ni n'est pas proche na local à Deble Kinanga. Bon. Famille, tu vois, quand ma famille n'a pas été, surtout quand tu vois ma famille, tu vois, tu vois la mawa. Tu vois, on n'a pas si à aller voir que les gens ont été vraiment agréables. Ça va me la guitare ou la guitare. Donc, on a été dans la moi, on a fait mon travail parfait, et tu m'as fait un parfait. Comme deux ans parfait, avec le pénal, on a tiré au loup là-bas, tu vas tirer. On a déjà mis un tournée au soin à tout, mais on a eu une petite projet là-bas. Parce que il y a un Montréal de soin à tout, on a la répétition, on a eu tout le temps. Mais on a un projet dans tout, on a aux arabes, sauf à la disponibilité. Voilà. Voilà, mais ça c'est la nini de tu es toi matanga ba mon appel de Blekala, ça fait longtemps album Masuko Salaki aux matin message les années surtout na famille pe musicale bada partout na situation beaucoup il y a un artiste au peut ça message nini programme pour les sanda na bimite mais so bimite au peut ça vino mais pour les ça ba artiste ba retenir ni pour tout le monde peut bandeko ba artiste ba zo voler na Montréal kuna ba bengi pour na au peut ça pour présenter pour ba congrès. D'ailleurs, on a travaillé plus en Europe. Il y a quartier latin, Pierre, c'est que vous pouvez intervenir après où. On a un confinement, au moins tout ça là, autrement, donc, au moment où tout passe, tout repère du studio, ça fait mal. Ça crée aussi. Merci Deble Kinanga. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ezalaki ndeko Deble Kinanga ya Big Star mo pe babeta na Pekose animation o azali awa na plateau Pekose tozongeli yo
plateau eza biso siko masolo ya ndeko ba concert ebele bobeta ba témoignage yango parce que lelo penda moi to lobela ba œuvre na ozo sala eza penda te mais peut-être na suka pour moi message toko retenir nini na o nyoso bandeko bazo témoigner oyoki abi azaki trop direct et yo na aussi besoin pe moi problème hein pas yo pose direct hein bon na ketaka na ngai na lo beni ngam ko na ko la beli ko sana tena za mo kongo donc na ba question et souvent na mo ke mana cerveau et là pour retenir kaka question nombre réponse après à Kofi tikali ya biso ba to sana bomoi biso comme na sana bitumba ya la vie donc il y a tout ça là tout ça là au moins je peux ça et tout ça là on est comme ça ya pour son pamba ya ki donc on limone était mana kimia gambe ya mamoli mone na kimia donc nous tout le baba tu peux spéculer tu peux le bâtiment sur balingi hein na ko comprendre ka ke moli mona ye et paiement na kimia et surtout na zo beta toujours ka tete na go find ba tu va contribuer ko banana biso ba artiste ba bailleur de fonds ba mécène ba tu nous ba eba qui de loin ou de près na ba ba eba qui était donc tout contribuer pour la décoration à honneur parce qu'il y a vraiment grand artiste à Congo qui va œuvre oyo et ça immortel donc il faut la libérer quoi donc tout mais la dernière des mères na honneur moko ya bien mais bino artiste bozo envisager déjà nini parce que toujours la covid pe ande ko de black na lobia bozo cancer déjà nini ata na GoFundMe wana na moi ba causation ba nini le bino ba monde na bino artistique ça toujours ba problème belé bozo la moi ba quoi que belé siko na problème ndeza bozo déjà ko bonsa nini na venir ou bien lobiso qui ba to ko préparer loko à venir mais na pour l'instant bozo préparer ni donc on a biso ba artiste numéro 1 déjà na biso ba tout fanda ba na Canada na Montréal, Toronto, partout au Canada. Jusque là, nous se concerter dans nos dynasties. Donc, pour ça, nous avons parce que nous avons vraiment, en tout cas, nous avons quitté. Nous avons quitté, nous avons dit ça, nous avons quitté. Donc, moi, émotion, les années. Bon, les autres qui sont malembe, parce que période, nous avons une période, il y a confinement. Pour le Macambonien, je fais les autres qui sont blancs. Donc, l'autre dimanche, ou plus tard, surtout dans la soirée pour l'oralité, à Tabalundi, pour que nous tous se concerter. Nous sommes artistes autres, et puis, ce qu'il s'agit de relais en relais, dans artistes de Moussou, surtout à Passati Batam, à quartier latin. Ce qui va monter, donc on a tout sur le langue, kakana, c'est mieux que vous parlez. Donc on va faire soirée à lobby parce que l'émission peut motiver. Vraiment encourager, vraiment encourager. Et du fait que les 24 live, on a dit que je suis là, puis on a dit que là, aussi prier, aussi courage, peut aussi, dans ma cambiaka, donc il y a mon courage quand même. L'assemblée, nous avons pas fait une automatique pour nous mettre là. Mais en tout cas, on a dit vraiment abattu. Voilà. Ndeko tout ça voilà. Tout ça le temps to so maman ba muke meto zongela yo. Bona olaksa bandeko ba aspect voilà to zongi siko na problème ezali. Bandeko ba lobaki trop. Oh ba boaki l'hôpital mo musika voilà l'hôpital yango wana. Maman Boussera tutambolaki tokendaki voilà wana ku hôpital toujours on a view ya sima pendant que c'est liboso ezalaki ba mbila ba nini boye ba malade to ko so pena bilongité pona d'abord pona ko protéger nos bateaux mususu voilà
te déplace télé 24 qui t'a dit tina terre au besoin monana ils a hôpital on décolle ça qui hospitalisé par rapport il y a pasteur à ça qui vidéo à l'objet qui est bah boaka qui est na mboka na musika voilà l'hôpital et hôpital yango wana bato bavana na Toronto ba yebi lebu azala qui abandonné té et puis lebu azala qui na sida té hôpital to kendaki image yango ko comprendre ça ba image quand tout ça ba image amateur ne ba loba mais je pense que dans la qualité bien bandeko bazana bandako ba olanda biso voilà hôpital ondeko corps yandeko na biso pour l'instant et si gezali le temps famille ça la programme n'est pas président lobby le temps tout ça la cotisation pour nous ba pour ça la programme il y a niwe yandeko na biso voilà l'hôpital bi pasteur à Belgique yo ça la vidéo voilà je pense que vidéo ça na son place boyo comme maman ninga kindaki sur place je sais pas na éviter place to vidéo c'est ça pas maloba c'est comme mon maman booster maman Julia Zali et ça devant l'hôpital je pense que son place on est athée hôpital Yangolo ozali na Oshawa place oyo ndeko na biso awutaki kotika biso lebu kabuya voilà to garna tout pendant to garna so so ezali hôpital hôpital bien hôpital Yangolo c'est tellement monene donc ndenge alobi complément ya bafilmere nde bato bazoloba makambo ebele ebele bino moko oyebi biso moto akufi epai ya biso bato ya mangala ezalaka toujours bilobela mais hôpital ya ngolo oyo lebu akufi tozali na Canada précisement na Oshawa tozozela ndenge famille ekosala baprogramme na bango mpo toza nanu na baperiode mpe ya bacovid moye tolobaloba mingi eza te yango awa c'est ça na kati donc okota na kati komona la lobby de la tibino place corps ezali place ya les bois kufeli les bukabuya mais durant la période où nous sommes ndenge bakambo ba covid ezali moya okota na kati ezali te yango bomoni to suki awa parce que to lingi ba rumeur ke bansusu bazoloba oh kufela bisoki wapi oh azaki na Canada te oh na Canada awa eza na Oshawa c'est ça elo na koloba to kutani juste après pour na kati ya studio mpona osala makambo mosusu merci Bonjour Bandeko Balandi, Tozali na dernière résidence. Voilà, après ça, vous avez l'image. Kabuya, centre-ville, Misapia Pembe, l'homme qui a réveillé Toronto. Et on te le dit que bon, il fallait qu'on ait ça, place à Banaro passer au quartier naïe, pour passer tant mingi, Tozoya Awa, pour assister à la répétition, nyonso, dans l'accès à place pour la répétition, ça, mais le quartier d'abord. Yangoyo, donc un quartier hyper résidentiel où il habitait ici. Donc voilà, les répétitions, salango, ezozala awa, ezesika, batunios baleka, donc mutunios, producteur, donc là, Arthur Tongo, Sipi Moué, la grand producteur,
le grand journaliste Alain Kindeki. Donc, batu nyonso, awa mona mutu nyonso aya ba vie bozi, ba musicien nyonso bomona ba le kaka, ba star a Congo nyonso ba le kaka awa. Donc, répéter zara eloko so fungoli na kati ya garage eza na ba instrument tout et tout, ça s'est passé ici. Donc, eza place le Bukabuya azaleki vraiment kozala. Yango nazo profiter na ye awa parce que l'amour c'est pour les vivants, mais quand quelqu'un accueillit tozala ndenge tolelaka bango, alors yango wana na memi fleur na ngai naya ko honorer moninga, donc na fleur na lopango yazali ofanda Voilà, toujours in studio, je pense que Ndeko Gervais sort les 565. Voilà, Moussala, équipe y a Télé 24 et Salaki. Je pense que sont ils ont 5 toujours dans studio. Le temps de continuer dans des conabiso Pekosé animation, le temps de la paix bande comme Sousso Balobaki, Baozalana biso pendant témoigner toujours in la plateau. Ndeko Gervais toujours en retour à ceux qui sont allés, il y a plateau ça le signal toujours là. Déjà ba image awana son na plateau yom tozana sima kuna ya na ba casque kuna. Voilà musala makasi Télé 24 salaki yango wana. Réponse ya passer à Belgique aux ui yango wana. Ndeko lebu tigala ko souffrir na mboko te. Quartier ya lebu azo vanda yango wana ezai pe na centre ville ndeko pe ko sekuta reconnaître place yango gangi centre ville. J'espère que Boyoki voilà, son ils na studio, voilà. Boyoki, bomoni pe place ndeko, les boukabu ya zaro vanda. Pasteur, to boite ozote ya ozosala pe musana yo, to respectera pe ma vie privée ya batu, to respectera pe ne mutu soka azalaki na bino, quel que soit le problème, azalaki nango, lebu asalaka malamu te na mokili. Voilà ba image yango wana, o biso toujours zongi sapona lebu, to laksaki asalaka biso malamu. Na Télé 24 to déplaçaki to kendaki hôpital ya munene bato autaka libanda bato bavana na Toronto bayebi bayaka pona ba traitement na bango awa na mboka wana eza moko nango. Donc eza trois ya bongo ya minene na mboko oneza boyebi Canada, États-Unis ndenge ezalaka ba image yango wana ezo témoigner ndeko passer soko osala ba image mosusu o rectifier ba propos yo tenaki na mowei ona bakundi ete on a eza bena malamu te, surtout bana nae bazalaka na bino na Europe kuna na France yoza na Belgique et oza malamu so sali émission mususu omeka kolongola ba image ya mabe oyo salaki mama ba difficulté nini d'abord avant to pesa maloba ba difficulté nini bozwaki na Ndeko Gervais na babililo osali comment que c'est possible elo pende pesenga na kendo za image wana eza pour vidéo on a moni ndenge ba ndeko wana ya pasteur alobi que akufi na place moko hôpital moko ya mukeba bwaka ke libanda Canada tout ça là yango epesenga courage na kende za 1 heure to sali 1 heure aller retour et sali 45 minutes pour Oshawa ezali musika na Toronto 45 minutes tokoloba na aller et puis na retour donc ça li va 1 heure et quelques tokoloba yango moi tokendaki donc na l'ambité parce que les Bukabuya azaki bien ngai respect pour le témoignage pe au moins être pour biso to kento sala makambo ko filmer ko landa bani to kipate mututo abenga biso so ngoya uzwa image to kendaka donc respect wana ndo pesa ngana mulai ne wana mona maso amoni ngabi mère boni donc au moins kitsi mutu boy yango na ba te mutonde na ko modekone botika na to kende ndeto ke sur place pour na kotal sabatu que bo vanda na Canada te so vanda na Canada te c'est-à-dire oyebi ba place à Canada te ko beta ba masolo ya mboka oyo vandite botika bato ba vanda na Canada neti ba pe ko se animation baza na Montréal ya ko beta so à Montréal parce que ya bi Montréal bien ba te belé baza na ba Montréal kuna bazali ba musicien belé baza kuna ndenge mo pe awa ba Christian Mabanga bazali bato belé na Toronto ko yebso ndeni Toronto ezali parce que Canada obozo mona oyo eza munene
awa kaka na Toronto po kende ti place pe ko sa za wana eza 5 heures na bis ba ville na bango eza tellement munene awa kaka na Toronto po kende ceux qui Saint John's eza combien ba 12 heures na avion boza na Canada bamboka msusu avion pamba 8 heures na Canada eza net États-Unis bamboka bango eza minene eza pona nga kuna mona ngolo kwa ba continent ba saki moins rare parce que baza na ba espace ya minene koleka donc yo soko yebi mamba Canada te kobeta masolo bibeta beta te yango moni toloba ki sikoyo soki mutu aye koloba likambo lokuta ya mutu azaka na Canada to eloko moto bando kezwa bino ba image na source to lakisi bino ndenge ni Canada ezalaka parce que bato bele nde ba kritika baloba Canada mboka malili Canada eloko boye bazo sufinde ndayo kina na ba video na ko lebo bande ko sufri ando beta kayu omoni awa batu nyonso presque mibali nyonso a Canada ba beta kaka sur 100% orozwa 80% 85% ba congolais o ba na Canada ba beta kaka yu na ndenga osarana te donc bazate ba mibali oyo bazaka ba lelaka ba vandela ka basa ka koti kuna libala awezala te donc il faut koyeba histoire ya mboka oyo ozobetela lisolo pe msu mutu mso apeso lisolo ndenga mabe yo ye obandi ko critiquer mo wei ki asa ko souffrir mutu tunde na lobe na débit faiblesse ko ya soko za maladi omona pe oke musala te parce que nzoto elembaka nzoto ebelaka toyebite mutu mutaza ndenga ni nzambe akobenga un jour son nzamba yo okufela na façon okuna ofisa na façon oyo biso toyebite ndeni na programme liwa mutu to ndeni na programme liwa na ngana ebite alors faut que za na respect ya bawei que mutu akufi bazoka no souci pasi mais yo au préfère ça ba vidéo ya kofinga ya koloba makambo lokuta eza malamu te il faut ba biloko wana batu batika eza bien dit pe ko c'est animation maloba mboka yo ba artiste boza mal vie ba artiste boza toujours ba oshisharabino toujours batalokuta mambebele voilà bazo tina dernier moment tala ne bazo traiter bino to uti ezali kutu na compétence na bisote ya okenomona ko laxati place à ovana tini na hôpital place à zalaki message ne ko baksa likolo maloba sko to tikelio bozo programme nin ba musicien message nin ba musicien belé bazali fallait ba intervenir à dolce somono fala za na biso tisiko na monter mais normalement il fallait pas beta concert aibsa inga soko zwinga ite peut-être toza déjà na carte à concert même JDT to solo neta mulai azali pena ba régler belé il fallait za la payer à ça la témoignage na e to yebi monde week-end ba moye bandi déjà et bande ko basi bazuma ba place ba engagement belé ya osala mo ba concert mais Michel belé za to osala mo belé mais pe ko c'est entre temps musicien bazo abino ka batale ya lokuta mama côté bino ba bobeta ba kai effectivement la Canada bo sala mais message no ko pesa na bato ba pesa bino toujours ba image mabe bon quand on est na utako lo baligoso kono koyeba mo ko approcher musique en soi eza déjà musala eza boulot awa eza na ba critères na mo so uza résident ou bien uza canadien donc musique eza musala normalement beaucoup tu na yebite donc on s'affilie kaka na ce cas on s'affilie na ba association ba biloko tu wana na ba compagnie ba ni oui na la société a droit d'auteur où il y a mis sur le Canada et dans la soca à part aussi la droit voisin donc belé va droit à prédication mais lors on a déjà un critère où on a éligible donc vous avez la résident ou vous avez la canadien mais lors on a artiste et puis ils ont information dans ce qu'on lance naba artiste mususu oyo bayebi likambo te bakomaka mosusu ezalaka soki bayebisi yo te oyeba te ozanga koyeba ezalaka liwa ya ndambo okozala oza grand artiste ya ba art nyonso okreaka ba œuvre banini mais oyebi place ya kosafilie te po biso bacongolais ozalaka mingi na molimo ya bisika touta koafronte babiro ezalaka na biso lokola kobanga donc affronter les caméras en simple ok nous nous le bureau toqué mais vous les allez tous les cas et pas y a battu
allez, tu peux avoir un maman bien à niveau international. Il y a que nous tout là. Va changer une là. Et puis bah monsieur tu peux nous souper tout bakuru tu nous soupe moi. On a dans le banc on a n'enga ma pété. Et na zolo ba vérité. Bakuru tu nous soupe peu au coup taper na boka oyo. Et bon il y a un grand artiste mais nous autres ko guider na ba corporation oyo la ndela ba pena makambo noble. Artiste le rôle plein de talents. Kayo ni bona be. Ka musique. Pour les gens de foot, on n'a pas de droit à déjà en salle en France. On n'a pas de droit à en salle en Kinshasa. On a droit d'accompagnement. Et d'aller on a salle en Congo. Œuvre déjà dans salle en Paris, Banini donc en France. Donc on a nini ça fait. Donc à partir de Awa, Sobikaka, nini na s'affiler Awa. Na koti ba droit na ngama comme na te na sukana ba ko récupérer ko nyonso na ba besoin que ntombo la carte na ba pena besoin ko ku sala so ni militaire na ba déjà na yebi déjà na sala na mo pe tout na sala donc le bona ole baba ka ko beta kayu eza courage ya moto mboka ole ba kayu eza na ngo ebele ozala na mukanda te osala na yo biso ko tutango to yaka titawa donc autobus pena izo ko zona porta ndambo izo mimo na kai pekose avant okende na mono comme okende na bochiter mais bino pe artiste vous accusez trop toujours derrière les femmes des autres on est ça en général natangi kombo ya ipeko c'était natangi komba nini mais bino pe banda ki chassa ti lelo yo ekenda kaka bolanda ka basi ya batu beaucoup changer peut-être mais est-ce que vous expliquez biso baloba bon pourquoi est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux maloba mboko parce que yo défendre des artistes na plateau na biso zalia ba accusation yaka tout le monde muta ko répondre de biso eza yo pourquoi ba musicien balinga musala te ba musicien balinga basi ya batu ba musicien bazalaka kaka ba gigolo pourquoi parce que autour baba droit na bino ma mebele bele pourquoi ba biloko na minene toujours za na mutu na bino maloba mboka mais la qualification on est toujours le bawana on veut dépendre de la moto na éducation à moto en général donc ils veulent dépendre en tout cas en général nous le bango ils veulent dépendre de l'éducation à moto na famille au moto à coller là et puis tout le milieu et en influence à baba alors ils veulent dépendre de la moto kingi ya ko de la makambo na yi parce que na musala na biso musique na ndenge ya Congo Congo c'est le cola awati le cola baba pays où ils ont développé c'est ba Canada qui va y avoir des ba Amérique biso ba parents na biso ba tabi ko pekisa biso misala oyo biso ba tabi ko pekisa biso yango parce que na ndenge ya mboka na biso Congo ezali na ba activité oyo ezokolandela ba suivi même yebo ko parents suivi oyo akolandela mwana na ye oyo alingi musala oyo ye alingi babale kolingaka kobeta bale batekisa biso na bafamille na famille bazolingaka ozala kalaka ozolingi osala miziki famille ezoboya donc tosala ngo mpeka na mitu makasi alors na milie na biso kosala miziki mingimingi na Congo ezalaki ekomikini likambo ya délinquance parce que la plupart ya 90% na koloba ntango déjà na ndako ntango baopekisa yango ali yo ozolingi osala ngo na motema na motu makasi ekosenga yo déserté on se comprend nous sommes na mutu makasi et yango yati kosala ke 80% ya bato bazosala musique na ndenge ya Congo na baépoque na biso na bagénération na biso bazalaki bato ya mokanda te do batangaki mingi classe te basi ya bato bozwa basi ya bato bazalaki mingi et puis bavoyou badélinquant bazalaki trop parce que ntango ozokima déjà ndako oyo bandaka donc l'éducation est commise à balabala alors place yo kei eloko oyo ekobenda yo mingi oyo ekozala faible nango ekozwa yo mbango mais kogénéraliser ke baministère balingaka batya bato baministère balinga kosala te bazalaka bagigolo parce que misiki deja eza mosala so mosala nini so balukela o soki oza kokaka na bacourage na yo baatitude ebele okoba tozolo mpe baformation mosusu osaleli mosala
Vous comprenez? Mais, dans les photos, je sais que vous êtes musicien, artiste musicien, chanteur, ou en action, avec une œuvre mimaka, à créer une œuvre. Vous pouvez me faire la musique, vous pouvez faire la musique, vous pouvez faire la musique. Si vous avez affilié, vous allez payer 2 fois par an. Vous pouvez en juin, vous pouvez en décembre. Si vous voulez prester, vous doit avoir prestateur, vous doit avoir voisin, vous doit accompagner ça. Vous va nous avoir à chaque fois que vous prestez là. Et ça va pour eux, on va nous faire la musique. Merci. Merci. Par rapport à l'éducation, c'est ça quoi. Ndeko, avant la tika yo, peut se marier? Enfin, dis bon, tu les question. On est à pas si pour les artistes mingba répondre. Bino na ba pasteur boye la biso babiloko nzamba ko sala ovana ni bolingi pe na ba pasteur bino to koma ocha bino esiga moko. Le to za nete me pe ko se na ozo émission mobimba na ba keshe belo rotuna o to ko sa to déborder mama matanga mais lelo a tous limité. Moi ba question muso bo répondre na tipo na le to tiki message bande ko bolanda avant la personne oui yo banda mama roloba et puis toko sugisa émission bandeko balandi biso o tolobi ya malamu bozo yango o tolobi ya mabe botika mais totika spéculation soki lebo atika lekinga testament lobiki asalaki boye asalaki boye bozala sir na boya na oloba mais o pe famille ko baksa sous de plus na o tolobi ya mama maladi na ye o tolobi pete bozala sir tokoya tokoyeb sabino mais to sabe fort to baksa ebele mais pour l'instant bandeko bazana ba moyen o ba monike lebo a CP sa bango papa Milex alobi bandeko bele ba msu ba bengiti bazana banda ko Holanda biso o bazana ba moyen ezaka ba $2000 te ba mécène ebele o lebo a CP ça ba patron ex patron ya lebo azaki suna yote mais to ebiki ozalaka ba moyen o et ça la rappelle que et CP ça le temps famille ba négocier o ba a place sikani ba okunda ndeko lebo soit na Congo soit na Paris soit awa soki ndeko mopao alolanda biso bandeko ba comme ça vidé panae asala ninga sala e uzala malamu o pe bino boboka tout à l'heure na ebiki uzala ba bato pe remercier uzala ba studio no ebele bazo ko supporter o pe ba supporter ka ndeko pe ko se na minuto bazolanda tozana problème ya moi nini ya kosangisa moi lomea ya kochana poche pona koyeba ko aider ba makambo ekende bien surtout ezala te toza distrait ba kundi ba maman ba benga ngai na ba papa ba benga nga te makambo lebu ba to ba pousa oma muke to kuna ona nenga normal le temps parce que les deux a bazo déconfiner biso donc o bazaya ba moyen wana ba pesa peto comme sango pa famille ou bien directement aucun na GoFundMe au chembongo na yo e ko koma pa bato baza na charge nango bakosala biso télé 24 linga penza ko soma mambongo tepo e botaka toujours ba problème mais numéro communauté zali to kopesa numéro o président pe a partager ki na mambo tel matang ezali bo benga ba numéro wana bo pesa kuna so bokoy ko zoba honte bo benga biso to ko chabino na contact mais mbongo bo pesa biso te to mi longoli déjà pour to ma mbongo et créera toujours ba problème nego pe ko se pona aussi ça message nini na bandeko bazolanda biso partout ba retenir nini lelo na pe ko se azalaki na sur plateau moi moté na mo bato bakoko tchalo boko na poche pona ko aider bakamo eleka bien mabamboka ya liboso na kosenga nanu na couple na bino surtout na maman malobaka derrière un grand homme merci cache une grande dame donc vraiment na sepeli na opportunité oyo bopesi ngai ya s'exprimer na télé 24 live Gervais na leli donc tozala na attitude ya mawa mais totya loboko na poche mpona kosunga ba obsèque ya artiste na biso eleka bien donc tokota na GoFundMe et puis biso ba artiste tokose concerter toyeba pe ndenge tozala entre nous les artistes surtout na bato mosusu mpe babayeur des fonds bamécène bakota na GoFundMe una bamoyen mosusu oyo ya kosupporte to kunda
ya na malamu nyonso akongamana bahonneur nyonso. Donc mbote na bato nyonso bauti balandi live oyo nakobanda na maison Calebas dont naza mpe sociétaire nasalaka na kati kuna eza maison de production. Toza déjà na bafestival ezali puis toza kosoutenir baartiste nyonso tant locaux que international oyo bakozala na biso oyo soit biso tokoluka soit mpe po bakosala demande bainternationaux mpe baloko banational. Donc oyo ezokide na tête po toza na nigérien, congolais Brazza, congolais Kinshasa et puis na camerounais. Donc bango wana bazosala maison Calebas art and spectacle. Donc nazopesa bango nyonso mbote Tipika Titemel, DJ Pro le naturel leader bakoyoka sango badekonfine kaka nde bokosepela. Donc mbote na bana Toronto mobimba Toronto botumisala nga Patrick Aruna small business mpe kose pourquoi ozoyaka Toronto te mais yo oyebi nga naza moto événement nakoyaka kaka soki événement eza kaka ndimi osalaka wana ba première classe à 5 étoiles tozosali yango komona nga Olivier Bolia. Donc bambote ya trop président communauté Jean-Paul Bitikai masolo toza nango na yo yo moko oyebi yango epuis badoyen nyonso papa Didier Patuku Kelo mama Mapasa bana na ngai Brandi et Brian batutu boza ebele. Donc Sipi Mwela bao na kotanga te balimbisa nga po télévision ezalaka likambo ya ngonga. Alain Kindeki encore merci na maman. Donc maman oza na cadeau merci mais oza na cadeau parce que mosala osali eza sacrifice. Merci nyonso te biso awa na poto tovivaka na ngonga. Motu ntango ozokozwa ngonga na yo po okende kosala bainvestigation badémarche wana nyonso osali parce que mokili bato balingi koloba omoni lolobe tozoloba no kaka yango na bamoni yamoni image hôpital wana eske na bamboka mosusu bokomonaka bahôpital ya ndenge wana. Toronto awa ozala na mokanda te soki okwei malade numéro 1 bakotraite yo nani facture ekoya après. Donc jamais ata ozalaki ndenge nini cheke soki ndenge nini epuis lebuka buya remercie bango Olivier Boya alakisi bango baimage azalaki mwana centre ville structure na ye ya centre ville wana azali korespecte yango azofanda na moko awa quartier azofanda wana eza quartier moko hybride tobenga yango Montfleury. Biso tuka so toke Toronto na te précité wanga ana suka po toleka na Montfleury. Donc chez lebuka buya nous ezalaki baexprime ezalaki tokokrate torépété après tobenga. Donc merci à trop. Donc malgré toza na mawa totya loboko na poche po tokunda ekona biso mpe camarade na biso tokunda bato quartier latin la condoléance mpona kolekaleka kaka mwa ndambo na signale ke nazalaka mpe na quartier latin kuna nde place ya liboso namonelaka lebu parce que ntango tozobeta na golden jape pa tiki rose donc kaka basystème rambo azalaki nango donc ozalaka 5 oyo tokendaka nga moto azwaka nga po amemanga kuna ezalaki mètre 150 place bomona sele yo abima na tiki rose do ezalaki place na nga mètre 150 ayebisaki nga ke non nga nazomemo nango pa epai ya vie awa tikela neve nanga nde natikela sele oyo nde boyoka ye babiloko ti boyoka wana nga motu na trapa yango nzela oarrange yango na baflamme papaya biso batosala arrangement ya générique wa ye azalaki na quelque biloko abatisaki bavespa nyonso linie wana nyonso na banuance na tout c'était mpe kosi animation donc tozalaka bahéros dans l'ombre. Donc tolingaka mpe koloba mingi te yango tasouligne yango kaka donc nakuta lebu na quartier latin totravaille ensemble tozalaki mamale Ridens Makoso Boulompela tozalaki 5 quoi. Donc Boulompela Mamale Ridens Makoso Sunda Bas mpe à son âme Sunda Bas parce que ye tozalaki chef na biso pas Dikero et puis na ngai 5 déstabilisaki kutu orchestre ya Dikero mais
se remonter kaka parce que ba œuvre salama déjà tout ça là déjà ba donc yango na ngana be solo ba yamba kanga pe bien na capitulation mais à partir de makambo ba confine ba ngona tikero yango sala ki to continuer ba retena di ba buru na ba mama le na pesa di nanga ko sala isika mususu kwa tabani record o engagé kingai na travailler na compte na retrouve à Kawiriko. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Peko sa animation. Émission mususu ya Mopimba. Le grand réalisateur Gervais a tout préparé. Na assistante ya maman na biso. Maman na et puis na papa na biso Alain Kinde qui vraiment merci de l'opportunité Oyo. Donc les mots paient à son âme, les mots Kabouya. Ça peut peine nous forever. Merci beaucoup. Merci Peko sa animation, maman. 46 ans, j'ai accueilli tout le plateau. Le temps de libérer Peko mais ça tout sur biso. Merci encore na ba image na obosa déplacement. Gervais, merci encore na musala ba kasi ozo sala. Ça ba sacrifice. Sacrifice. Ça sacrifice à boye. So mutaza bien. Au moins R mutaza bien abino. R el kamwe koma o sala tout. On a un sacrifice. Et puis Moussa obiso to sala eza musala ba sacrifice kaka. Bako benga bino pampa ba place be to voyager na ba Gervais to ke ba États-Unis ba nini donc eza musala Scandinavie. Ba Scandinavie donc tozo sala ngo eza pokara na Moussa to poni yango ndenge na obeta ka sete ndenge pe ko salobi na nini na kambo mema ba artiste wana ba na mboka biso moni bazwaka ngoka na sens moko ya mabe ke mutu soka za musicien azaka ka mabe donc voyou mais awa bekole ezali tozomona bana o baza awa biso ke ngana sala kana musique art ba art ezaka musique te tozana ba peintre tozaba biloko ebele eza na kata art. Alors au monde ba orientaka bana na bango so mona lobinga lingi na ngana sala musique ba ko orienter au monde sali art ozomona sikoyo ndenge e bango bazo sala wa eza musala na ye parce que ndena lobaki awa lebu kabuya ba concert mingi to bande ko kende msusu ba festival ce qui est ali ba festival o ezaya ba africain au moins ba on bazo beta ba nini awa ba considérer ka ba pesa ba tu valeur ozomona ce qui au PSP musano valeur aba pesa yo valeur et puis ezana ba norme bazo respecter bango mais comparativement pas na biso et kendaka na idée ka ya ba voyou ba tu moko ndenge wana donc mutuka wa sara musique aza sorcier au mona ka na cadre wana or ezali ndenge wana te et là on a koloba kaka kobeta sete ndenge président biso Jean-Paul Idika elobaki na débit batie place oyo bato bakoki ko contribuer au côté na lien wana okokuta yango o contribuer ezali kaka pona ko partager mawa na ndeko na biso ozomona eza ndenge wana et puis kobeta sete susu na makamto ko lobela rango kaka pa to ko tika ngote parce que comme lokola culture moko ya mabe na communauté na biso komona bato bazo discuter pour mutakufi ne bato bakomi ko discuter donc ezali ke biso nyoso to kufa mutu moko autika l'éternel awa azate yoko programmer liwana yote donc soki mutu akufi ezala sujet moko ya mokerité ya koseka to ya kosala eloko bato bazo sala wana pona ba view to ndenge nini non yeba ke un jour yope oko partir nde balobaka oko kitsa mutu na se to yebite na lolenge nini alors bato bakufeli famille ekufeli il faut partager mawa na bango ezoko la koloba. Merci Bandeko Zake Bela Olanda Biso Botikali Ti na souk émission merci encore Botikala na Télé 24 souk information za ito pesa merci président Dikai naba onyo so sala pe Télé 24 fonctionner information et bimaki mais moi to partager on a les alagité tu peux avoir confiance na yo tous les latos vérifier information c'est solo ndenge toujours qui confirmation pas encore musala malamu na kati ya communauté na biso ya Toronto en tout cas continuer n'engwa na exemple ba communauté musupe balanda merci merci OK
na sengi Gervais merci, Gervais Kaindo merci, na ba sacrifice nyonso Gervais salaka pour na télé 24 kende boso au bat ba mona R4 to tchaba image mais derrière ba sacrifice soyez ba sacrifice moko makasi o tout ça il faut qu'on supporter biso nde tozora ba image bo ba place mususu moi boke fa bo sala 1 heure de temps moi ezubi no 5 heures c'est une carte na hôpital neti lelo tokeno ka photo zo image wana ba yaki ko senga biso carte bozo zo image pourquoi elle te expliquer pourquoi toi na ba carte na biso awa toza enregistrer nde to l'accès ba carte na biso nde batika biso tozo image bozo mona keza facilité donc Gervais Kaindo merci Nzamba Pambolo mingi continuer kosa msabu ba sacrifice pour la télé 24 kende biso. Voilà, tokomi na suka livre ezongi tozo zela ba information muso toza na contact na famille. Je pense que famille musala to sali ezaki privé to sala te mais pour na ko laver pe bino famille, pour na ko laver pe artiste yango bomoni ba image wana so ba ki télé 24 s'il faut to kota tina c'est à mai pour tous les images, tout le voilà preuve. Il y a moins rester branché pour la suite du programme. Ou bien on a besoin de rejoindre programme il y a matanga ou bien il y a pour obsèque ma comme ça ça après. Je pense que télé 24 au maquette, qu'on m'a appris qu'au théâtre ou bien qu'on benga président communauté, qu'on benga bien au bazar la charge parce que famille tissu qu'on bazar choqué, na méga qu'on kota la contact na petit frère na propre. À lobby bazano penza prêter famille au batini aya après sa message mais merci encore nandeko ya famille proche ou après ça au moins explication parce que na tuna qui 2-3 fois to loba nini na bateau to pe sa message pour na lebu nde message to lobby famille ndem ta pesa ki biso yango to pesi pe bino o mususu eza hier wana o pasteur wana Belgique à lobby yé pasa na muto ya pesa ki na ndimite za muta famille. En tout cas, je vais aussi ce temps, te déborder un peu de temps. Merci encore. Nabandeko Balandi Biso Belé, Maman Bibimbo, Passage Jean-Paul Moulumba, Batebele Wakoti, na Mareta Balandi Biso. Merci encore l'artiste Pekose. Olivier Bolia, na bo sanité, merci na sacrifice. Biso Zaki na West, na East, yo Zaki na West. Moi, tout comme à place aux Zalakite, ya ozwa ba image wana, mais oide Biso, ya ozwa ba image wana. Je vais saluer Kangisi Ango et Zalande Ezali. Olivier Bolia, merci encore pour la contribution dans la image Oyo, Bandeko Bamoni, Oyo Nesoto Sali. Mes condoléances encore, la famille biologique, il y a Lebu Kabouya, Bozala Makasi, Ezala Nengo Wana, artiste, star so akufi na famille, Bozwa ba Chukinde Tolobara Nyosotu, Bozwa Nyo interprétation Nyosoto Ezali. Bo rese fort, bo kangamato e bo lelandeko, bino to ebi pasi wana ndenge ezalaka ya kokufela engambe ya mulai ya mobale nengo wana alali na se. Courage à vous. Totiki bino ezalaki émission Tokoloba, Télé 24, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.